Bonjour, bonjour, mbote, mbote, mbote. Mbote na bino nyonso to babolinga maman Eliane. Tout, j'espère que vous allez bien. Ngape ça va, kimi ezali. Bino pe côté na bino ndenge nini. Nga chariot we. Ndana zawa. Na bimi mbula ezobeta makasi. Biso to na région parisienne na. Mbula moyete. Mbula ezobeta makasi. Sikoyo na yeko sala ba course. Na yeko sala ba course mende na bisi bino. Oh non ma papa le moloto. Ke mokile komi na suka. Kosa kite? Na bisi bino ki ndenge na zawa. Ba course na yeko sala bandeko na nga nazotaka na télévision. Nazotaka na sango mafuta. Mama na ye awa. Atali tanga ya mafuta naza na prestation samedi ngai le 16 naza na mariage de mon boyebi ngai na service traiteur nanga la Providence naza na mariage le 16 na bi na banda ko sa je ba course ponga nazaka tellement organisé na banda makambo avant mais mama ke na mama mafuta ezate oui mafuta otama biloko nazwi makala nazwi yango bomoni makala kaka yango nazwi mafuta eza te nayebi te miracle nini bon tosolola kaka matitela angolaise ngai na bino topasa vi kaka boye ti ngai zoyeba te tokosuka wapi mokili komokili na suka likambo nini yango toki na ba covid awa tolongo na covid tokomi mafuta guerre en tout cas mafuta ba guerre omoni na magasin awa nazoluka kaka biloko na nga ya kosomba aza kose préparé pour la fête na ngai ya ba marié na ngai le 16 avril awa naza na mariage akosala le 16 avril babi mwasi kozala makasi moni kadi yango yo yango kadi nazotindika kaka nani wamaka na kotindika kaka nga moko babi mwasi zala makasi sho eza te fo ozala makasi sho eza te sho eza te fo ozala makasi sikoyo nakota so na rien nalukaluka na ya biloko me nayebisi bino ki mafuta namonaki yango lokola ba je susu nini awa je nzoka nde eza ba je te mafuta eza te mafuta eza te futa nasikoka mafuta eza te boye tokosuka wapi on va suka maintenant quand il y a plus de mafuta so si mafuta eza te boye tokosuka wapi biso bato mosala ya kolia kutu na ndako ya problème te bongo mosala kasi biso bato ba service traiteur oyo tokosuka wapi vraiment tokosomba mafuta oyo na mboka ni estce na Belgique eza na Belgique soki ezali na kie papa Larios kuna na Belgique mafuta ezali so mafuta eza pala osena osomba ta na Belgique na France mafuta ya tere ope na kotia masanga nayoluka masanga te ngai na changer rayon bon awa ezaka po topase journée ensemble na mosala nanga boyebi tomesana boyenga na bino yamba liboso te mesana boyenga na bino naosala bacourse tozosolola bomoni mokili ndenge ezokende boye esengeli na biso nyonso tozala na kimia tovivre na kimia tovivre na boboto tovivre na bondeko parce que ya lobi eyebani te kolala kolamuka ya lobi eyebani te bino mo bomoni ande tozalaki na baproblème ya covid-19 awa covid ake na ye azongi na mboka na bango awa soki komama mafuta mafuta eza te farine eza te lobi nini ekozanga na telengani magasin mobimba awa ngai yo nazotelengana mpe kotelengana obe koluka mafuta malili mpe lobi ngai
nalati lokola moto aza na Moscou wana tiena moko na kati mo libanda nde moto aza na Moscou. Merci sikonga na kote ni biloko na oluka nazomona te. Bon totambola kaka totambola kaka tambola kaka biloko na oluka nazomona te okendekende kaka so eza te. Na banda koloba kolala kolamuka tozoyeba na biso te lobi ekozala ndenge nini botala baproblème ndenge ezokoyela biso na mokili ya lelo. Kolala olamuki mafuta eza te yango wana fo tolukaka ya kimia tolukaka ya kimia yabika luka kimia na motu nyonso fo toluka kimia de gauche à droite. Baproblème eza bien te baproblème eza mabe. Faut ko évitera baproblème na vie. La vie elle est courte. Les hommes mokuse mingi bandeko. Il faut kolukaka baproblème te. Continuer. Nakadi yango mpe kotindika yango eza nyokolanga moye te. Kadi mpe kotindika epasi elobi ngai ye te. Kadi mpe kotindika elobi ngai yeyo bandeko na ngai. Kadi mpe pasi. Na continuer ba course na ngai. Allez, toki ekoteni. Tokota wa. Voilà. Ndeko soko otambola omoni mafuta somba na yo mpo mafuta eza te. Naluki mafuta tititi nazwi te bandeko na ngai. Soko otambola omoni mafuta mama to papa somba. Naluki mafuta tina lembi. Bon. Eza te partout nazoluka mafuta ezomonana te. Bon ben nga atiki bino na continue nga banzela na ngai tout à l'heure.